L'influence de l'héritage du père au fils. C'est-à-dire quoi? Bitumba ya tata tozo mona ngwe pa ya bana. Bitumba ya arrière papa tozo mona ngwe pa ya bana. Bitumba ya koko tozo mona ngwe pa ya bana. Nzamba tiningana ya koyebisa yo lelo to telema. Lokola bana na nzambe pona kokata ba lien wana. Kokata influence wana o ezo réclamer yo, o ezo bumbisa yo, o ezo telemisa yo. O ezo permettre te yo okene liboso. Alors que dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées, ozalaka toujours na ambition ko sala makama minene. Parole ne meurt pas. Maloba etika la de génération en génération. Malobo balobela kayo de génération en génération et koki ko landa même tina 4e génération. C'est-à-dire ezala batumiso sur lelo. Bazo vivre ba conséquences ya ba arrière parole ya ba grand-père na bango. Voilà pourquoi na zoloba influence de l'héritage du père au fils. Nangina lobanine. Tant que la influence c'est la kisi système. Influence c'est la kisi mouvement. C'est-à-dire aux la quatre famille mon corps ozo vivre mouvement mon corps boyer négatif. Bozo vivre système mon corps boyer négatif. Alors que yo tanga ba classe belé. Alors que yo zana beauté, ceux qui batali yo ba koka kolone loko moko te banali koloti na se. Alors que yo tango zalaki mwana mukié obana koloba ke soki na koli na kozala peut-être pilote na kozala peut-être ministre na kozala peut-être président de la République, tu avais des ambitions positives ozaki na ba pensée moko très positive, mais tozo remarquer ni tango za okoli nesika kokoma oyo lobaki okozala ozo koma le contraire ya oyo lobaki. Tozo remarquer nini lorsque Jézabel avait dit sur Élie, Élie a koufa, Jézabel a koufa, mais maloba ya Jézabel est koufate. Tant Jean-Baptiste a zobi mana esprit Élie, le même maloba ya Jézabel, oye loba ki na Élie ke na kokata kingo na yo, na koboma yo, maloba wana, tant moni Jean-Baptiste bimi na esprit Élie, maloba wana elandi Jean-Baptiste, et ke koboma pe kate mutu ya Jean-Baptiste. Que soit, il y a un problème de stérilité, il y a un problème de moussala, il y a un problème de moukanda, il y a un problème de libala. Je connais mon Dieu, les dieux de la Bible. Avant Nzambe walo ngolo ka influence négative, il y a ba papa, il y a ba koko, il y a ba rien grand-père na biso. Oh ba loba. Bozale belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Biso TV. Oui, madame, la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko la Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Biso télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous êtes en train de me suivre en direct dans notre chaîne, votre chaîne que vous aimez beaucoup, chez Biso TV, Nzambe Apambola Bino. Je crois qu'aujourd'hui, tu ne seras pas déçu par rapport aux choses que l'Éternel, le Dieu de la Bible, Yahweh, m'a révélé pour la vie d'une personne qui est en train de me suivre. Je vais d'abord me présenter pour que nous puissions parler bien avec toi. Je me nomme l'apôtre Pierre Kitete Chaumba, l'humble serviteur, l'envoyé de Dieu, je peux dire, parce qu'un apôtre c'est un envoyé. Naye mokona lelo naye bisao likamo moko très important. Yozo langanga sikoyo papa mama, benga papa benga mama, benga bana bozala ensemble. Parce que Nzambe alinga lobela bino. J'étais dans la prière et dans la prière de la forêt, Nzambe apesinga ba révélation belé. Nzambe apesinga maloba. Maloba oyo ko permettre yozo landanga sikoyo o se retrouver parce que dans un problème moko oyo peut-être luki solution nango par-ci par-là au tamboli bainyoso oyo ki mingi motikali ko zoya noter. Mais lelo Nzambe apesinga maloba. Oyo ekopesa yo kimie ko consoler yo pe kopesa yo force ya ko buka ba barrière nyonso ezaki liboso bomona. Nzambe apambola yo nalingi avant tout opesa Nzambe lokumu to bondela
Et si vous allez au Kangimisu, je vous en prie s'il vous plaît, au Kangimisu, pendant quelques minutes, tout le monde ensemble na yo. Nzambe na bonde na kombo na Jésus, faveur pe grâce na yo et sopana, na bon moya papa pe maman moi na zo la nanga sikoyo. Tika maloba oyo Nzambe et trouver place. Et trouver ka place te mais et sa solution na bon moya na yo, na kombo na Yesu na bonde le boye. Amen. Merci pour la disponibilité à motema na yo Nzamba pambola yo. Ndenge na mesana koloba ko changer chaîne te landa yango tisuka. Tu vas te retrouver. Il y a quelque chose que Dieu veut te parler. Sous l'influence de l'héritage du Père au Fils et sa délivrance. Nazo répété pour la bonne compréhension, l'influence de l'héritage du Père au Fils et sa délivrance. Toujours parler sous l'influence de l'héritage du Père au Fils et sa délivrance. Exactement quand on a une prière, dans ma bonne 40 jours, dans la forêt, je priais le Seigneur, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Nazo bon de l'anzambe, nazo matana tongo, nazo kitana pokwa, nazo matana tongo, nazo kitana pokwa. Nenzamba yo pe sangai matea o ya lobi nanga peuple, abi l'homme de Dieu va prêcher à mon peuple. Parce que nzamba moni que peuple na ye bazaki na ba problème ebele. Bazana ba problème oyo bitumba o bazo bunda o eza bitumba na bango te. Ba influence moko eza ko imposer vie moko négatif na kati ya bomo na bango alors que eza vie o bango ba pensa quitter. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné ce thème, l'influence de l'héritage du Père au Fils. C'est-à-dire quoi? Bitumba ya batata tozo mona ngwe pa ya bana. Bitumba ya arrière papa tozo mona ngwe pa ya bana. Bitumba ya bakoko tozo mona ngwe pa ya bana. Nzamba tiningana ya koyebisa yo lelo to telema lokola bana na nzambe pona kokata ba lien wana kokata influence wana o ezo réclamer yo o ezo bumbisa yo o ezo telemisa yo o ezo permettre te yo okene liboso alors que dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées ozalaka toujours na ba ambition ko sala makama minene ozalaka na ba ambition ko kene musika ozalaka na ambition ko koma grand morema kaka na vie na yo soki obandi likambo koma na suka te. Soko bandi musala na souke ezala kaka déception na domaine nyonso ezala ya libala ezala ya classe ezala ba étude ezala ba faire. Si tu commences quelque chose tu seras toujours déçu à la fin. Donc problème ezanini problème ezali que influence moko ya ba tata ya barrière père na biso ezo réclamer vie na yo que tu es innocent, tu ne connais absolument rien. Oyebi eloko moko te, mais aujourd'hui tu es en train de vivre une vie qui ne t'appartient pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier pour que toi que nous kata ba force wana ya ténèbres, ba force ya influence ya ba rien père na biso o ezoluka ezongisa biso na médiocrité, ezongisa biso na pauvreté, ezongisa biso na stérilité, ezongisa biso na ba problème ebele. Oyo to pensa kité na vie na biso. Nzamba pambola yo, bisiko to na ngai na pamboli nzambe pona batu nyonso batola na biso sikoyo tika nzambe apambola bino. Nalingi totanga verset moko na Bible, nalingi totanga verset moko na Bible na 1 roi chapitre 19 tozotanga na deuxième verset. C'est très important, suivez-moi attentivement. Pendant quelques temps nzamba ngolo bilo makamo très important. Bible so bana biso boy. Akab rapporta à Jézabel ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute le vigueur si demain à 7 heures je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Nzamba pambola yo bisiko zali obeteli nzambe maboko makasi. Merci. C'est-à-dire tu dois parler sous l'influence de l'héritage du Père au Fils. Dans la carte de la Bible, il y avait un prophète, son nom c'était Akab. Son nom c'était Élie. Et Akab, c'était le roi. Sa femme c'était Jézabel. Vous connaissez très bien l'histoire. Suivez-moi attentivement, tu vas comprendre. Bible Élie a komaki na mboka oyo, il a lancé défi contre Babal, Banzambe ya Baal. Alobi que le Dieu qui fera pleuvoir le feu dans le ciel, c'est lui qui sera proclamé Dieu en Israël. C'est ce qu'Élie avait dit. Akab azoya bisa Élie. J'ai des prophètes qui sont capables de kokitisa moto na likolo.
et Bible zolo na biso boye tangu 450 prophètes ya Baal baye basali ben vocation basali ba pratique na bango pona moto kita kité. Mais lorsque Élie était venu, parce qu'il était un mandat, il était un envoyé de Dieu, il avait reçu le mandat de Dieu. Élie a proclamé moto ezo kita. Mais akaba zolo bana Élie nini alobi soki lobi na sali na bomo ina yote o yo sali pa ba prophète ya Baal. Qu'est-ce qu'Élie avait fait? Élie avait tué 450 prophètes ya Baal parce que bakoka kité ya kokitisa moto. Et akaba yoka ki kanda Jézabel azoyebisa Élie nini na koboma yo lokola yo bomi ba prophète. Loba nanga ame ozola nanga nzamba pambola yo. Et lorsque Élie avait écouté cette parole de Jézabel, qui était la femme d'Akab, Élie a pris fuite, Élie a zokima. Élie a kimi, et la Bible dit que la génération est qui? Akab a koufa, Jézabel a koufa, Élie a koufi, mais maloba ya Jézabel etikala ki na bomoyi, parce que la parole ne meurt pas. Maloba etikala de génération en génération. Malobo balobela kayo de génération en génération, et koki kolanda même tina 4e génération. C'est-à-dire, ezala batumisu sur les lots. Bazo vivre ba conséquences, ya ba arrière parole, ya ba grand-père na bango. Voilà pourquoi na zoloba influence de l'héritage du père au fils. Nangina lobanin. Tant que tozolo bela influence c'est la kisi système. Influence c'est la kisi mouvement. C'est-à-dire, ozala katia famille moko bozo vivre mouvement moko boye négative. Bozo vivre système moko boye négative. Alors que yo tanga ba classe ebele, alors que yo zana beauté soki batali yo bakoka kolona eloko moko te bana likolo tina se, alors que yo tanga ozalaki mwana mukie obana koloba ke soki na koli na kozala peut-être pilote, na kozala peut-être ministre, na kozala peut-être président de la République, tu avais des ambitions positives, ozaki na ba pensée moko très positive, mais tozo remarqué ni tango za okoli ne sika kokoma o yo lobaki okozala ozo koma le contraire ya oyo lobaki. Maman mon côté lelo suka tuni mwana na ye soki yo koli kozala nani mwana lobaki na kozala kuluna. Maman mon côté soka tuni mwana na ye soki yo koli kozala nani mwana lobaki ngana kozala bandi. Je me rappelle tango papa na biso ana tuna biso tozaba na mike quand tu seras grand tu seras qui? To banako lobana papa surtout nga mano sa papa ke ngana kozala pilote d'avion. Donc il y a un problème maintenant. Lorsque Dieu a créé quelqu'un, dans la pensée de l'homme, Nzamba tia ba pensée positive. Nzamba tia maloba malamu na motema ya mutu na makanisi ya mutu. Mais tozo remarquer que mutu tango koli olia koma oya lobaki tango zana mwana mukie. Mutu azo koma le contraire ya oya lobaki. Azo koma président ya kuluna alors que tu avais dit que vous êtes la présidente de la République. C'est ça qu'on appelle l'influence de l'héritage du père au fils. Le problème c'est quoi? Na famille nyonso oto bima. Eza na mutu moko abandaki. Oza peut-être muluba ozolandanga sikoyo. Mais tika na yebisa OK, eza na muluba moko abandaka na famille na yo. Oza peut-être muyaka ozolandanga sikoyo. Eza na muyaka moko abandaki na famille na yo. Oza peut-être mumbala, oza peut-être mukongo, oza peut-être muzombo, oza peut-être mungala. Tika na yebisa OK, eza na mutu moko abandaki famille na yo. Mais problème na ngeza nini? Mutu abandaki famille na yo. Influence nini amemaki? Oh, les lois ont contaminé 4e tina 5e génération. C'est-à-dire quoi? Ozo comprendre que ozo bunda bituma moko oyo na vie na yo tikala ko kanisa yango te. C'est ça qu'on appelle l'influence de l'héritage. Donc ozo ko hériter loko moko oyo ezalaki ya yo te. Tu as hérité l'influence de tes arrière-pères. Yango nzamba zolo balanga ke to bondela pona ko kata ba influence wana. Très souvent batu lelo bazo bondela. Batu bazo luka nzambe bazo kene ba zamba. Mais bazo yeba te ke zala ba influence moko eza ko imposer vie na bango sur le plan négatif. Tu as beaucoup étudié, tu parles bien français, tu parles bien anglais. Tu as des capacités, si batali yo batu ko pambola nzambe. Mais en toi-même na kati ya motema na yo, yo moko zo yeba ke makambo nazo bika lelo ezo correspondre te na o nazo kanisa. L'influence de l'héritage du père au fils. Tu as remarqué que dans la famille, ceux qui papa boti bana 12, papa zalaki docteur. On a remarqué que l'homme sous moi n'a pas pas kobimasa docteur. Donc moi n'a pas hérité directement influence ya tata naie. Mais dans la famille misusu
etongama na kisi, etongama na kodia, etongama na inceste. Papa bimana ndeko na ende baboti bino. Papa bimana leki na ende baboti bino. Papa simbaka kisi moko bonde bakolisi bino na mbongo kisi. Bakolisi bino na mbongo kodia. Bakolisi bino na mbongo inceste ya malédiction, na mbongo muyibi. Toi tu ne connais absolument rien, mais aujourd'hui tu es en train de vivre des conséquences. Aujourd'hui la réalité moko oyo pensa quitter na vie na yo. Ozo beta porte ba fungola yo alors que tu as des capacités. Depuis que tu es marié jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre. Maternité zoyate, bana bazoyate, problème sur problème na kati libala na yo. C'est ça l'influence. Donc baza ko imposer au vie moko eza yote. Ma sœur, mon frère, dans la vie, il faut comprendre une chose. Baloba maloba moko na kati libota na bino. Nakutana na maman moko maman azolela. Abi papa nazo comprendre te na boti bana 4. Mais na bana 4 no so na boti ata mwana moko ta swingi ngai. Mwana liboso malamu te, mwana mibale malamu te, mwana misatu malamu te, 4 mwana malamu te. Mais maman ya tango yake pa na to bondeli, to sakoli likola mama oyo. Ndeb molimo mon centre a révélé biso que il y avait une influence et qui s'imposait likolo ya vie ya mama oyo pe na bana na ye. Mais pendant qu'on a prié, aujourd'hui j'ai béni l'Éternel parce que Nzambe a pambola maman na pe na bana na ye nyonso. Pourquoi? Parce que tolongola qui influence oyo imposa qui vie na bango. Ce qui influence moko négative et s'imposer likolo ya vie na yo, tu peux tout faire. Oko tambola bamboka nyonso, oko ke États-Unis, oko ke Londres, oko ke Allemagne. Mais ce qui influence moko eza likola vie na yo. Eza lokola marque, lokola so, lokola caché. Oh ba tiena vie na oto tambola nango. Tu te déplaces mais avec caché moko. Ozo déplacer mais avec marque moko boye. Bisika no so okende. Les esprits o eza ko régner bisika ozo kende. Ba komona marque na bango pe ba ko luka yo ba détruire vie na yo. Vie a bato belé lelo eza détruit à cause de l'influence négative o ba imposer likola vie na bango. Na ba rien grand-père na bango. Ba lobela yo nini. Toujours remarqué nini. Lorsque Jézabel avait dit sur Élie, Élie a koufa, Jézabel a koufa, mais maloba ya Jézabel est koufate. Tant que Jean-Baptiste a zobi mana esprit à Élie, le même maloba ya Jézabel, oye loba ki na Élie ke na ko kata kingo na yo, na ko boma yo, maloba wana, tant que moni Jean-Baptiste bimi na esprit Élie, maloba wana elandi Jean-Baptiste. Et que ko boma pe kate mutu ya Jean-Baptiste. Pour te dire que maloba oba lobela yo et koki kolanda on a 4e même na 5e génération. La vie que tu es en train de vivre là, et ça vie moko anormal. Quelle influence qui domine sur toi? Au bondeli, au lukinzambe. Et lo koni yo salité. Au comment komi tuna ba question lo tabandoto na salani na bomana na zelo kwa nani. En réalité ma sœur, mon frère, ozano na likambo moko te, ozalo kwa mututé. Mais le problème est nini, ba imposer yo vie moko boy, influence moko do dominer vie na yo. O etie ba limitation, le bi ke yo ko balate, le bi ke yo ko botate, le bi ke yo ko zo mbongo te, le bi ke yo ko zo mukanda te, ba imposer vie moko négative liboso na yo. Mais nzamba lobe ngai na ko yebisa yo. J'étais dans la prière de 40 jours. Je priais le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tenez ko yebisa muto azolanda o sikoyo. Tango ekoki, oyo miracle nzambe lingo sala malakati ya vie na yo. Malobo balobela yo. Dieu m'a donné l'autorité, le pouvoir ya kolongola yango. Soki eza ba koko botama na famille ya chef coutumier. Ozala makila bokonzi. Mais famille ya chef coutumier za ko retenir yo. Ozala makila ba ministre, mais va zo retenir yo quelque part. Ozala makila ba président, mais va zo retenir yo. Ozala makila ba chef, mais va zo retenir yo. C'est ça l'influence qui domine. Le Seigneur m'a donné l'ordre. Le Seigneur m'a donné le pouvoir. Le Seigneur m'a donné l'autorité. Je sais que le Dieu de la Bible fera quelque chose dans ta vie. Miracle numéro de téléphone. J'ai une promesse de 3 mois. Quel que soit les problèmes, quel que soit, il y a un problème de stérilité, il y a un problème de moussala, il y a un problème de mukanda, il y a un problème de libala.
Je connais mon Dieu, le Dieu de la Bible. Adan Nzambe wa longola ka ba influence négative, ya ba papa, ya ba koko, ya ba rien grand-père na biso. Oh ba loba. Tu n'arrives pas à comprendre vie na yo. Ezo kene à peu près na koko na bino mo akufa. Soki batu batalo babiki ah muto yo tozo mona azo se comporter lokola koko ya kufa. C'est ça l'influence. Oh eza ko s'imposer, eza ko réclamer yo. Ezo luka est dévié yo destiné na yo. Tu avais dit que tu seras ministre, mais il y a dévié yo. Tu as ses sangs. Il y a cause de la ministre, il y a cause de la députée, il y a cause de quelqu'un président même de la République. Il va dévier au destiné. Le Dieu de la Bible m'a dit, n'a prié na yo. Tu as une promesse de 3 mois. Il y aura un miracle dans ta vie. Dieu fera ce que ton père n'a pas fait. Dieu fera ce que ta mère n'a pas fait. Je sens le Dieu de la Bible dans mon cœur. L'influence de l'héritage du père au fils. Bazo réclamer toile na yo. Bazo réclamer succès na yo. Bazo réclamer gloire na yo. Ba classe otangi yaya, les loto bénéficier nango te courage aux nango. Tu es comme Poto, tu es comme États-Unis, tu es comme Londres, boteka lupangu te, boteka mabele te, oboma mutu te, les loto comme esiko zali. Mais tu n'arrives pas à comprendre ma camaison fungwamate. C'est quoi au juste? C'est l'influence. On va imposer vie na yo na médiocrité. Ça, ce n'est pas ta vie, non. C'est ce que Dieu m'a dit quand j'étais dans la montagne. Tu as la promesse de 3 mois. Il y aura un miracle dans ta vie. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Ce que les arrière-pères ont dit sur ta vie, on va imposer la vie na yo. Le Seigneur, le Dieu de la Bible, m'a donné le pouvoir, l'autorité. C'est ça la mission que je vais faire. Et quand tu auras cette parole de la bénédiction, je te dis comme un prophète de l'Éternel, tu as la promesse de 3 mois, il y aura un miracle. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Nzamba Pambolo, numéro plus 243 89 38 89 68 266. Je répète pour la bonne compréhension. Plus 243 89 35 68 266. Ce qu'on bénit aujourd'hui directement, l'apôtre Pierre qui était Chaoumba. Na au bon de la pona on a PCO ba directif. Na bon de la pona yo to solo li parce que moi je travaille comme ça to rezoata en solo là. To solo li to koyeba eloko ni était l'émission, eloko ni kangi yo. Eloko ni zo pexali pamboli na yo. De là to peso directif to so bon de la simba verset bon de la boye pour comme un miracle nzambe le kolabo na yo. L'influence de l'héritage du père au fils. Tu ne peux pas vivre la vie des arrière-grands-pères. Non, ça ce n'est pas ta vie. Tu as remarqué dans la Bible que Bitumba ya Abraham, tu n'as pas Isaac. Bitumba ya Isaac, tu n'as pas Jacob. Bitumba ya maternité. Comment il y a un problème moi na Yakobo. Bitumba ya tata qui tient pas ya bana. Peut-être yango les autres kalakati ya vie na yo. Ozomona bitumba moko zo comprendre te bitumba na zo bundeza ya nani. Yaya na zo bisoke bitumba zo bundeza ya yote. Tu combats le combat qui n'est pas le tien. Ça, ce n'est pas ton combat. Toi, tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à l'élévation. Nakuta na ndekomoka mobali ndeko alobi que papa na comprendre tes vies nangai. Soki nakutani na musala malamu. Après 1 semaine, 2 semaines, balongola kangai. Soki nakutana na mwasa malamu. Après 1 semaine, 2 semaines, mwasi fabo yangai. Tozo bon de la nzambe, nzamba zo révéler biso que moi na mobali obabo quel est mauvais sort. C'est-à-dire, après 2 semaines, à comme kako bimisa odeur moko négative, odeur moko amère, oh bah tu vas supporter kate. Nde basa ko écarter na kati nager. Ça peut être aussi ton choix, ça peut être aussi ta vie. Tu ne sais pas. Makama malamu yango koko simba yango te. Obandaka musalo suka mabe. Obandaka likamu moko boye malamu suka toujours mabe. Tu ne sais pas peut-être wabokela au mauvais sort. L'influence de l'héritage du père au fils. Nanya télémission, nanya zo bundisa yo, nanya zo lokayo, nanya kangi yo, nanya tche limitation, nanya zo dévier destiné na yo. Balingi ba changer zaki na mbiswa koko ma premier ministre,
Ozo comme premier ministre écrit à Kuluna. Ozo comme président écrit à Mabé. Ça, ce n'est pas ta vie. Les dieux de la Bible m'a dit, tu vas nous appeler dans ces numéros. Je répète pour la bonne compréhension, de sorte que vous saisir ou comprendre que nous avons 2020, c'est ça souffrir. Au passant, on a un problème belé. Mais nous sommes au début de l'année 2021. Et je sais, je crois, parce que je connais mon Dieu. Nous avons appelez-nous dans ces numéros. Nakozwa ten ko bonde la pona yo. Nakozwa ten ko matana ngoma pona ko bonde la pona yo. Plus 243 89 35 68 266. Tant ozo benga ozo apôtre Pierre Kitete Mbalamoko. Toko solo la à long et à large. Et na katia ko solo na molimo santo apesa biso ba directif, c'est qu'on peut faire pour la victoire de ta vie. Mais na ko mona yo boye. Nazomona kozana mabele ya malamu, zana semence ya malamu. Tu as un bon cœur, tu as quelque chose de Dieu. Le problème c'est qu'il faut pas orienter yo. Influence mo kenga ko imposer vie moko négative, il nga qui est désorienté yo. Il faut pas orienter yo. Ce qui va orienter yo, cette année ne finira pas. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Je connais le Dieu de la Bible. Le Dieu qui a marché avec nos pères, ce Dieu-là marchera avec toi. Nzamba pambola batunyo so bazolanda. Nzamba pambola mutunyo sazolanda pe mutunyo sazobenga na numéro oyo plus 243 yo yesiko koti siko plus 243 89 35 68 266. Tu as la promesse de 3 mois. Je parle comme un prophète de Dieu. J'ai dit 3 mois. Tu as cette promesse. Tu témoigneras les dieux de la Bible. Okolobake nzamba bimisi yo na ba limitation. Nzamba bimiso na influence moko imposa ki vie na yo na médiocrité, imposa ki famille na yo, imposa ki bana na yo musala na yo kanga maki. Tu as cette chance makila o anoza nango, mais ba imposa ki o ba telemisa ki yo. Influence wane ko kruya. Lorsque nous allons parler, lorsque nous allons prier, lorsque je vais t'orienter, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Nzamba pambola yo, tu vas nous appeler dans ces numéros, je répète. Ozoyango malamu mutu liboso mutu mibale mutu misato azo benga miracle na nzambe zo kitana kati ya bomo na ye. Je répète que tu as la promesse de 3 mois seulement. 3 mois ne passera pas. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Plus 243 89 35 68 266. Nous allons enlever toutes les influences. Il y a barrière père na yo. Barrière père bazaki banganga ba chef coutumier et ko quitte pas na yote. Yo za mona nzambe. Tu vivras une vie nouvelle, une vie de bénédiction et une vie de témoignage. Tu témoignes dans 3 mois, je répète comme un prophète. Nzamba bisinga na loba na yo. Na otima bondeli. Nkola lobi na lobela yo, on a promesse à 3 mois. La première personne qui est appelée, la deuxième, la troisième, tu vivras le miracle. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola pe batunyo sur équipe technique. Oyo basungi biso tokota na bandako na bino biskano so landa biso na bité so na mutuka soki na ndako soki na musala. Nzambe ya pambola équipe mobimba ya Shebiso TV. Nzamba pambola bino bobenga biso na numéro oyo plus 243 89 35 68 266. Tango zo benga ozui directement apôtre Pierre Kitete Chaumba. Toko solo la à long et à large na kopesa au directif pe na lakisi yo. Et là, tu vivras les miracles de Dieu dans 3 mois dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Vous allez à l'émission de partout. Mbote, balamio c'est à Shebiso TV. Oui, madame, nous avons une réponse à nos questions. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Shebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.